Mbote lisusu bandeko nanga bino bandeko oyangai masolona député les lotozali vendredi tokomi le 17 juillet 2020 mikolo eko kende malembe je pense que dans 4 jours ndenge toyoki ba ko lever état d'urgence na mboka na biso masolo tokobeta na kati ya émission oyo tokobeta masolo ya situation kuna na Mwenga qu'on attaque moko ya makasi salemaki depuis l'obina 5h du matin. Un grand chef coutumier et a tiré sa révérende. Il a été tué na Katiwana. Et les grands chefs coutumiers Shadrach et Akipupu parmi les premières victimes. Denge tokolo baboy matanga ezali partout. Banani batake masolo tokobeta. Tokobeta masolo bandeko nangai na déclaration ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo par rapport à la coalition après séjour na Congo Brazzaville et Toyibsa Kibino. Les noms dit à rencontre na bangwe kotikala un peu ndengwana mais oyo misusu tokobeta masolo na député communiqué ya leader ya Lamuka Moïse Katumbi Chapwe Jean-Pierre Bemba Gombo Martin Fayulu Madidi basali communiqué ya munene communiqué wana ezali d'abord ya ko remercier ba militants na bango pour na réussite ya marche o salimaki contre Ronsard, c'est ce qu'ils ont dit. Et eux-mêmes, et Basengi na bandeko bakende ko soutenir marche à dimanche oyo ya comité laïque de coordination. Masolo na député kuna na Masisi insécurité pezali kuna makambu ya Janvier Karere et ezali kuna ye azali ko terroriser na minute tokoloba awa. C'est la MONUSCO et les FARDC ne ba kozwa ba disposition pour les traquer. Comment ça va se passer, tu éviter. Dans les mêmes coins, Naruba Yakuna, les Andés au Pessimboa Mboaboui, Bao Bachakuna, comme des responsables, sont en train de collaborer dans les groupes armés pour na Kobo Misabango, Kobo Misakabatu, pour que Bango va exploiter ba minerai. Et dit qu'apent abimito abimité, Masolo Tokobeta, Mami il est la Koufito Azanabomoyi, Masolo Tokobeta, mais avant toute chose, nos condoléances les plus attristées. Na famille ya Martin Kanda. Martin Kanda, wanabo komona, il est le patron ya Izipa. Martin Kanda, c'est une personne qui vivait avec handicap. Je y allais rencontrer, je crois, 2-3 fois. Na salaye na écoute éléments pendant qu'ils étaient en conflit na bande comme sous maître Dominique. Martin Kanda a tonga ba institut na yewana pour na former batu. Martin Kanda est parti. Il est parti. Il nous a quittés déjà cette nuit. Mais na kati ya liwa ya Martin Kanda déjà makambo bandi kobima bamsu balobi moi si na ye aboya ki kobimisa mbongo pour que ba traiter ye. Tension déjà et bandit ndenge tokoyoka. J'utilise les conditionnels. Et bandit na kati ya famille contre moi si. Pambate balobi, moi ça fait exprès. Balobi, c'est les conditionnels. Je n'affirme pas. Ye muto asali que au lieu ba traiter muto abika, muto akufi. Je vais faire un petit commentaire avant de passer à un autre communiqué nécrologique. Bande konangai toya pamba na mokili tokozonga na mokili. Tokozonga maboko pamba. Bisika to uta o mutu ayeba te to uta wapi tokozonga ka wapi. Et ça la kanga mabe soki mutu akosala eloko pour que ndeko na ye akufa. Yo tikala. Biloko lelo za tour ya Martin Kanda. Lobi na yebisa kibino Liwaya chef coutumier, Yambo. C'était son tour. Bakonzi Minen na Mike, Pierre Lumbi Otaji Kotika biso. Le maréchal, Obazalaki, ko yembe la lokola nzambe. Bato mokili baloba ozali susu, muto mokili ote. Yo komi nzambe. Maréchal atika biso. Nous allons Laurent Désiré Kabila. Obazaji Kobenga, les soldats du peuple. Atika biso.
avec la gloire, avec la présidence. Etienne Tshisekedi wa Mulumba atika biso. Patrice Emery Lumumba atika biso. Joseph Kasavubu atika biso. Paulo Maurice atika biso. Okito atika biso. Tous ces grands nakosukate parce que nakokoka kotanga batu nyonso te. Parce que soki natangi kaka nakosuka na nzela. Bao basala mboka oyo ya minene na ya mike batika biso. Un jour mutu na mutu akokite. Mais tangu tozana mokili yozwi mokili wana okomisa yango lokola ya yo. Boma oyo lingi. Sala mabe na oyo lingi. Parce que yozana posa o se positionner. Bandeko na ngai na bandeko oyanga. Biso tu mutu na mutu azana ngonga na ye. Bandeko wana omoni ba izipa. Eloko etika les aba conflit wana boyoki. Kala mingi te bokoyoka toko banda ko filmer. Kala mingi te bokoyoka pe bake na justice. Kala mingi te okoyoka ba makambo parce que ndenge bandi wana yake moi si asali boye ça va partir comme ça. Mais là, Martin qui a cherché, il est déjà parti. Bakotia na caisse. Voilà pourquoi bande konangai ngana mitunaka. Tangu yo zana mutema makasi, même s'il faut assister. Même bana mike oyo zo mona bazo yela biso na tongo tongo. Tala Olivier Ndenga elinga na tongo. Un petit geste. Moi na lati bien, akati suki na ye propre, voilà. Olivier. Maintenant. Nakoyo de Vitina. Oh, danger Vitina. Zongola na base. Natala yo. Ah. Olivier. Tellement na natala. C'est bon. Non, Vitina nga olinga. Hein? Vitina nga olinga na zo yibisa yo. Ah. Et puis on a touché un petit. C'est la concordance. Yes. Voilà. Tu vas bien sinon? Oui. Tu as bien dormi? Oui. T'inquiète, là c'est bon? Oui, c'est bon. C'est ça que tu m'avais dit? C'est ce que tu m'avais dit que ça ne te convient plus. Il faut qu'on change. Ok, on va le faire. On va y aller avec toi aujourd'hui. Ça va? Oui. A commis présentable. Ça ne coûte pas des millions. Qu'on pèse à mon tout sourire. Oyo mususu ba elingai. Donc, nyonso toko sala. Ce qui otali ozwi mwana boy, akomi boy. Oyo azalaki konguluma, atelemi, abandi koluka kotambola. Nous récupérons, nous donnons le sourire à cet enfant-là. Et quand je suis allé na bango na zandu, bandi konanga, oyebi ke bana wana, bazo sentir une affection. Les enfants ne sentent pas autre chose. Bazananga papa, nous voulons prendre ça. Papa tolingi tozo oyo, papa zwelanga oyo. Tango tokomi na supermarché, tika na sekanani, Samuel, okozwa nini? Kuna batie ba biloko batu balingaka ba hamburger, ba nini, ba frites, ba nini. Natuni Samuel, yo golia nini? Abi, likayabu na kwanga na likayabu. Na beti na yo. Alors, vous trouvez que moi geste muke aujourd'hui, au petit moi jouer moi na sotele. Kama popi, mbala liboso, peut-être moi na wana depuis babota ye na handicapé na ye, moi na asimbi popi. Samuel a simbi moi moto. Donc, bana bazali ko se sentir. Et vous sentez que tant on a solo na bango, les enfants s'expriment. S'expriment le corps là-bas. Cette affection là. Parce que bana wana basali lisumuté. Les lozana mbongo ebele. Ozana bozu ebele, ozana nyonso. Mais mutema na yo kanga kaka. Soki allez, olongo kuna, OK kolanda mami Chibola. Et après kolanda mami Chibola, qu'est-ce que tu as eu? Ozwinini. Après kuna bino boza kaka ndingwa. OK pa Eliane. Bisika bino botambolela ka yango wana. Après kozongela ngaya, ndeko Eliezer mboka wana. Je ne sais pas comment les bêtises intéressent les gens. Je ne sais pas pourquoi. Nami tunaka ko? Et ça parce que bato belé balingaka buzoba ou bien zanine. Ça me fait mal.
Aujourd'hui, Martin et Kanda Kei. Banda kuwana bozomona, ba immeuble wana. Izipa izana banda kusoki combien? Wana ya Izipa. Bongo ya kovanda. Combien? Mais il ira seul, sans mutuka, sans montre, sans eloko mon côté, bakotia na kamwa caisse. Ya tai na ye. Ndenge oya, ndengo kozonga. Après Putulu. Koboma mbongo na compte. Koboya kosunga moninga. Ya yo mbongo yebana kaka tango ebungaka. Ozo tikala ozo kanga mutema yo zala kaka na mbongo te. Ozala kaka na mbongo te. Olimio somba avion. Opesa nkombo nini. Maboko makasi ya. Nyonso. Ya muke ko partager na bato. Nous voyons les choses comme ça. On n'est pas de ceux qui pensent que Mokili Mobimba est appartenir biso. Yangwezo sala, même ceux qui m'outoisent par responsabilité. Il est toujours égoïste. Et belé to zaki na bango na opposition. Ya liboso ba kena badi bang comme premier ministre. Tango ba kena badi banga ba sala différence ni au gouvernement. Les gens avec qui on était dans l'opposition. Parce que ce n'est pas le fait de se retrouver quelque part ensemble. Il faut savoir faire l'exception. Et moi, j'estime que avec même 1% des Congolais, nous pouvons changer les choses. On peut faire l'exception. C'est là que j'ai dit aux gens, si vous estimez que vous n'êtes pas hypocrite, si vous estimez que vous êtes stable, on peut faire quelque chose ensemble parce que c'est notre pays. Si on ne le fait pas, on doit donner le meilleur de nous-mêmes pendant que nous sommes vivants. Attends, on doit parler de l'histoire, le parcours Yabatou. On doit faire la différence. Et je le dis, main sur le cœur. Bien sûr. Vanité des vanités. Lelo na minute oyo. L'évêque et l'église anglicane. Désiré Kassemwera akokunda malelo. Tozakuna na Nord Kivu. Tozana Goma. Mes condoléances les plus attristées. Na bande ko église anglicane. Pour la disparition, il y a évêque ou azali kokunda malelo. Vanité des vanités. Banfumu bako kufa. Bato mbongo bako kufa. Basali na nzambe bako kufa. Bakonzi bako kufa. Babola lokola bako kufa. Nyonso eza pamba. Voilà pourquoi ça ne sert à rien à kobomisande konayo. Parce que yo zana posa ya eloko. C'est que nous constatons. Ba poison et paille. Ba machette et paille. Ba manduki et paille. C'est comme si ceux qui ont bomi moninga na yo, yo kotika la libela. Conséquence na yo, au commis soit minou avant kufa un jour. Parce qu'on répondre. Na pesaka adi simoko ima moko pesaka biso. Il y a comment quelqu'un voit son parcours, sa vie avant de mourir. Et si tout le monde comprenait ça, batu balinga ki bazala ba criminalité. Parce que la base de la criminalité est un égoïsme. Yeka kalinga zala. Poste wana yeka kalinga zala mutu mususu akota te. Il faut akoboma mutu. Place wana yeka. Ça nous fait mal. Mbote na bande ko tuba ko la nanga ikuna na Guadolite. Bisika bozali tokolobela makambu ya interpellation ya baner makambu salema kikuna tokoya kolobela yango bande konanga bazana riwara. Radio Simba toujours en direct bokolanda biso pona kozwa ba moi information sur vérifiable. Masolo nom de pité mbote na bande konanga kolanda biso na radio à 7 média tozakona na mwana ditu wa njanja. Toko pesa mbote na bande kotuba kolanda biso na radio Soleil tozakona na chofa bisika bozwami mbote bisika bozwami bozwa mbote ebele bisika bino boali mbote na bande kotuba kolanda biso na Italie lobi ba elsa yinga opesa ka batu nyonso mbote Italie to sala yo nini mbote bisika bozwami pesa nde moninga sourire nyonso tokotika oya muke wana ekosunga mutu avant-hier ba robe ba tindela kibiso topesi ba mama wana mama moko auti ko tindela nga voice out azana masina abattoir alobina azana mwa bilamba ekosunga bato je suis content
Je suis content. Tango bazo pesa mutu moko sourire. Tango zana bomoi. Yolia malamu. Mela malamu. Tambola malamu. Yebisa batu tika kolanda ye. Yaza kolabo kende kuna. Mais un jour, tu regarderas. Masolo non dépité. Nako banda na situation ya Mwenga. Bande konanga kuna na Mwenga scandale moko esalemi. Na yebisa kibino makambu oyo. Kezana groupe armé kuna ezali ko sala fureur. Android nde ezali ko zala neti mwa likolo. Mais lobby bangomino ba tungwaneo ba oyo ba red tabara baye batake kuna na Itombwe chef lieu ya secteur batake babomi première victime c'est le chef coutumier Shadrach. Et ce chef coutumier akufi ndenge tokolo baboyi nazana ba programme awa ya matanga na ye. Le chef coutumier là, je vais vous mettre au moins sa photo pour que bomona celui qui a été tué et je vais faire une analyse pour que beaucoup ka comprendre. Ezana elo kongana zoloba ce n'est pas notre culture. Il est là ce chef coutumier. Oyo ba uchi kobuma yewana tolobi ke toza ba congolais biso nyonso mena ba groupes armés oyo ezana mususu ezo uta Burundi ba mususu ezo uta boy avant ezaki na problème yake o banyamulenge baza ba congolais te. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en sa qualité du chef de l'État batunia mutuna kuna na Londres. Ça lui a coûté. Tango alobi ke banyamurenge bazaba ndeko na biso. Mais je pose encore la question. Soki biso nyonso kaka ndenge nazali awa ngai tamu. Bayoki na bandiko welela mabele. C'est que mabele waneza yanga ta. Bayoki kaka ke ngai tamu na komi koluka mabele. Nazo luka mabele nazo welela. C'est-à-dire naza mabele waneza yanga te naza congolais te na uti koya parce que eloko na yo eza eloko na yo. Na mboka oyo mutu ayebi ke soki ake place boy oyo abakwa kalonji bazalaka wana. Bazana tan ya kowelela na mutu te bako welela mwa limite ça arrive. Bako welela maziba ya bambisi oyo. Ça arrive, ça peut se comprendre. Bako welela zamba moko banyama kobima nde biloko ba welela. Mais ko welela mabelenga na yebite. Na yebite. Okokuta ke oya bayombe bazalaka wana. Bako banda ko welela te lokola babandi ko bricoler te. Balobi oya basonge bazana. Balobi oya bafuliro bazalaka wana. Oyo banande bazalaka wana okende kuna ba butembo banande bazalaka wana. Bande kona ngai oki congolais ko ngai nazo comprendre te yako bana ko welela mabele eza ki congolais ya mutu a parasité akwa ikaka sikoyo tonenge nini. Maintenant conséquence, pourquoi on tombe toujours sur les chefs coutumiers? Toujours sur les chefs. Batu bakufi attaque moko na ebité. Botala batu nyonso bande ko ba mesana manduki, je ne comprends pas. Nzambe na ngai bozalaka ndenge nini? Mais quand vous allez suivre okuta bango tu basambelaka soki olobi ndeko Eliezer ozaka problème na ba pasteur problème nini ngana kosala na ba papa na nga basali na Nzambe. Le pasteur sont mes papas baza ba papa na ngai. Mais yango elobi te que soki lika mwa mabeto lobate bango ne mutu bate ya kabiso bosolo te. Il faut koyebisa batu. Voici ce que vous nous prêchez, voici ce que vous faites. Ezayangote. Un pasteur qui n'a pas d'amour, qui a un grand écart. Nabandinaye wanate, pardon. Wanate. Pasteur aujourd'hui charroi automobile, ozokuta. Mapango donc à sala église wane comme vraiment business naye. A créer même ba business musunakati.
J'ai aimé Kabundi Walesa, je ne sais pas pourquoi on a le belaga eminga. Walesa, awa kaka na ba pandémie awa. Yemo kwa leki alobi na bino ke nzamba alobi na yeke apesa 10 000 à 25 000 dollars apesi. Il est pasteur comme tout autre pasteur. Na ebite apesa ke panani mais apesi quand même 25 000 dollars. Walesa yesko yende aleki tous les pasteurs qui sont ici. Ba musu pona nini basalite. Je l'ai dit, même si quelqu'un ne passe pas par la voie de Messitam. Oya Walesa, alobi nzamba alobaki na yapesa 10 000, 25 000, apesa 10 000, apesi 10 000, nzamba alobite, ezamuke, apesa 25 000, apesi na ebite, apesa kinani, akenda côté nini. Mais apesi. Mais quand on n'a pas d'amour, yozo sakana, ozo lia bien, ainsi de suite. Mais bana, talabana, bana oyo kaka kobima na bango mwa muke wana. Opesi mutu sourire, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et ce que nous faisons, bande konangaye, tozo sala la moyen à débrouiller. Il n'y a pas de possibilité, pas besoin. Comme quoi, futela ngandako sala, la lobi nazala mbongo wana te ya kobana futela batu bandako. Mususu akoya tongela ngandako. Vous avez un problème? Hein? Problème ni ça en casse. Il y a un seul enfant et là on va débrouiller Kitu wana uzovandela batubele balinyi uvanda na bangu na kitu wana oh pona nini kitu wana yote go kitu balinga batubele bavandela siko santé na nini ça va ozana likamswa wa yebsanga ya beki ozana posa ya beki oui tolobaki makambo ya beki mutango hein tolobaka makambo ya beki mutango ayete dela tozobenga mutango ya. À part ça, vous en avez comme ça. Ici. Hein? Téléphone. Ah! Téléphone au bana solo la nana. Nangai. Ah. Ok, tu solo la social na médical ba pesa ngai sika ko fana na lungwa na ndako social na komina monga kula. Ngana kutana kana president na lac Mavale. Président siminga na liboko oyo mama Denise siminga na liboko oyo na président na yebisi sika na fandi bazobimisa ngai naza na foyer social ya komina monga kula alobi pa banana alobi na yebi bango te ya siminga na liboko oyo mwasi na ya siminga na liboko oyo alobi prenez le numéro de maman papa Kamera sengi nga numéro na ngai ya komi yango mama Chantal a sengi ba ministre belé ba sengi numéro na ngai ba komi et puis président Ebisma Chantal prenez les charges de maman accueilli to fandi na ba filmenga kandenge azo filmenga et puis baye ko numéro na ngai baye ko tinda ba to présidence baye ko sala enquête na ndako l'air ba to présidence baye na bengi yelanga téléphone ezana chambre na bengi pasteur na ngai na bengi papa Kinga zalaka sur place to sambeli na bango bakoti na ndako ba filmer na yebisi bango na sala accident na musala l'état depuis 2011 basi portanga ki lelo tite na komi handicapé nazokoka ko tambola te ko kende na musala te salaire nanga pe bimaka te depuis 2011 wana salaire bimaka te nani baye ko tuna ngai l'air mama Chantal a bengi bango na ye ko expliquer bango batu noza na bana boni na lobi te na botaka mwana moko asala nini na lobi atanga asala droit basilisi bakei et puis baye ko benga ngali susu na présidence baye ko benga balobi zela soki mikanda ebimi tokoya kotika nde mikanda ebimaki lere ye ko bima na décembre le 26 décembre eye ko bima bango baye ko pesa nga mikanda na février ministre social a bengi ngai lere a bengi ngai na kei kuna tokutana na ministre te atindaka kaka muntu azo attendre ngai kandenge ozotuna ngai na ye kozonga sikoyo kozonga kaka boye virus ye koya banda à partir ya wana alors que tozo sala ngona effort personnel avec l'assistance de quelques-uns de nôtres na lobby le peu de Congolais muke ya ba Congolais ezala na kati ya mboka ezala libanda mboka muke chaque fois que muto asali geste même ceux qui n'attendent comme on a été na pesa kabino mwa nini mwana na elsa kibino ya États-Unis cet enfant là de 18 ans a envoyé $50
$50. Nalisa ki bino couple moko awa na Kinshasa. Batinda ki babeki. O bazala ki na mo abeki batindi. La plus belle femme du monde essaie de donner que c'est qu'elle a. Mais mabe zande ke soki ozana ngo kopesa te za mabe. Kopesa ka mesi tambwete oluki mutu moko pesi sourire. Mais les gens tuent. Bobomi bandeko nenge tokoloba awa. Nazoloba bandeko kuna na itombwe eza matanga moko ya munene. Matanga moko ya munene. Et j'ai même le programme comment envoyer ici. Yakolela, c'est grand chef coutumier. Le programme, voici comment on me donne le programme. Chers tous, suite à la mort du grand notable Shadrach de Kipupu, chef du secteur Kitombwe et d'autres victimes des massacres survenus ce jeudi 16 juillet 2020 par les miliciens Gomino et Tuguaneo, les deux se tiennent dans les villes suivantes en des lieux respectifs ci-dessous. À Kinshasa, chez le colonel Bouleli et Biokujwa Kankokolo. À Goma, chez le président Kashilala. À Bukavu, chez le professeur Obedi Nyamadjoku en Nguba. À Uvira, chez le Femze Simbi Kijana Wayesu. À Baraka, c'est Biaombe, agent hôpital Messef Baraka. À Fizi Centre, chez M. Ucha Ubi, centre commercial, famille Bachombo. Merci beaucoup, Ndeko Eliezer. Voilà. Communiqué Yangoan. Tant que vous avez quand même place, vous classé. Vous pensez que ces gens-là, Bobeni Bango Bande Konabino, ils vous accepteront. Votre frère qui vient vous tuer. Massacre Wana, Bossale Langonini. Quand j'ai parlé à l'aérodrome, Bande Kobalobimo, ils ont aérodrome humanitaire. Tondimi, j'ai communiqué dans le bloc, ils ont aérodrome, Wana Bokomona, Bakokat. Ils ont. Mais qu'est-ce que nos services disent? Ils ont compliqué, mais Boye Bayango, Suka ya mutunyonso, Bomana yo moninga. Botola biloko ya batu. Sala nyonso kosala. Suka. Yo pe na kesi. Mendenge ya liwa na yo, to ebite. Ninge nino kokende. Masolo na depite. Nalingi na lobela makamumi bale. Nazo lobela d'abord. Je ne vous ai pas annoncé que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va répondre à Janine Mabunda par rapport à Ronsard. Tokolobela yango. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akena Braza. Batali makambu ya bandeko yo ba uta na yumbi bazako na ifo bazonga ainsi de suite makambu ya collaboration, c'est ce qui est officiel et ce qui wana tango ba tuniye likambu ya coalition, est-ce que zo panzanate ya lobi que coalition zo panzanate bato ba ko travailler pour que to bongisa, c'est la première expérience. C'est ça Félix. Félix azalaka ndengwa. Ye aza diplomate tango wana ba mukebai bako yembela ini. Est-ce que Mike Banzembo yo bako yemba eza mabeto eza mala? Je vais développer. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis le vivant de son père, c'est un diplomate. Yé alingaka ba ginenge ninte azakandengwa. Mais nazo tali sasiko, qu'est-ce qui se passe na ba partenaire en face? En face na bangwe. Bato FCC. Plus d'une fois, notre présidente, le président du Sénat, va manquer respect à chef de l'État. Moi, quand il y a une dissolution à l'Assemblée, qu'on sa leçon, na chef de l'État, Yami Bala Yawana Kemon a décrété état d'urgence humanitaire, c'est un état de fait. Donc, un état basé sur rien. Ça n'a pas de loi, ça viole des lois. Alors, il faut tout ça pour que tout corriger. Maintenant, Wazolo Bawana, Nalo Lendo Nyon, Soana Tambwe Mwamba, Oyo, Boka qui m'a cambié 4 millions de dollars pour éviter ce qui est Kendawa Piti, les Lomagamban. Allez, à l'Obiwana, bon, il faut tout corriger. C'est-à-dire, moi, Namouka Sali, il faut Baboti Naye Babongisa.
sans consulter les partenaires. Ils font cette démarche. Quand Jean-Marc Kabound réagit, on va les faire partir de manière cavalière sans consulter les partenaires. Yakeba Vanda Boyba Solola. Pendant qu'ils sont là, Bayako Bimisa, Makambu Yabalwa Yake, Batia Justice sous tutelle parce qu'ils ont compris que Makamwezo Kenemalembe Malembe Mukolomoko a collé là. Mukolomoko a kosili sa carrière na yena boloko. Tellement que bazana ba dossier noir et belé. Tout ça la nine, tout ça le loko mokoboy. Sans passer par le conseil de ministres, tant va répondre pour que le loko élève. 5 éléments. 6e élément, enfin. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, bazo sololana Joseph Kabila Nantel. Bango babeti ku, aw. Yaronsa. Bande konangai. Mutema mabe emona na kakan ya batu. Soki otali ba liste ya babakamu nyonso tu wana kotal. Ozomona kaka ezo ya kuna. Ezo ya kaka kuna. Donc, lokola kozwa batu, lokola mutu kaka modèle wana. Donc, beaucoup sentir que en réalité, eloko ezate. Eloko ezate. Mutema mabe ya bandeko na biso balingi ko bloquer pour l'intérêt ya batu. Mais Félix est si diplomate que nous sommes là. C'est la même chose bandeko na ngai na makambu ya Ronsaro oyo babeti. Je parlais de la lettre. Tangu présidente na biso Janine Mabunda azo comme la chef de l'État azo comme la yeke azo joindre pour que entériner et basi ba entériner pour que je ne sais pas prendre acte ya nani ya entérinement ya Malonda. Quelle est la réponse de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Na lingina tangi la bino ka moi réponse wana pour que quand même boyoka et sikatolobi. Voici la réponse du chef de l'État et pas madame. Alobi, honorable présidente, j'acquise bonne réception de votre lettre numéro ... du 10 juillet en rapport avec l'objet mien renseigné en concerne et vous en remercie. À sa lecture, je note que vous m'informez pour disposition de l'entérinement de l'Assemblée nationale de la désignation de M. Malonda Ngimbi par l'Assemblée nationale de M. Malonda Ngimbi Ronsard Ernest comme membre de la CENI pour le compte de la société civile, composante confession religieuse, en exécution du procès verbal de désignation vous remis le 9 juin 2020 par cette plateforme. Cependant, votre lettre portant information donc question n'est accompagnée d'aucun soubassement, notamment les procès-verbaux de désignation et d'entérinement évoqués dans votre précité, et s'il léchait tout autre document irrélatif. En tout état de cause, je constate que l'information selon laquelle M. Malonda Ngimbi Ronsard Ernest a été désigné à l'issue d'un procès interne aux confessions religieuses est fortement contesté en fait comme en droit par certains membres de cette composante, à savoir l'Église catholique, l'Église du Christ au Congo, l'Église kimangiste, comme les attestent leurs lettres. Là, il a donné le référence, il y a des lettres, il y a des confessions religieuses, au Basaliko contesté, et désignation, il y a Malonda. Qu'est-ce qui continue? Il dit ceci. Par ailleurs, je ne puis manquer de noter que l'annonce de la désignation et de l'entérinement dans ces conditions contradictoires des membres de la composante confession religieuse à la CENI
a conduit à des mouvements de contestation observés à travers tout le pays. En considération de ces éléments, l'information m'est donnée en état ne me met pas dans les conditions de disposer conformément à la loi. Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'expression de ma parfaite considération. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà. Bande Gonanga. Yango wana dossier à Malonde. Félix Antoine a répondre na Janine Mabunda lobi boy. Osenyi ngai pona dossier à Malonda lobi kake o batindela ki o PV. O banterine na Assemblée nationale. O tindelinga papier PV zate eloko moko ezate Église catholique bako wangana SSC bako wangana kimangiste bako wangana et puis ba mouvement sikoyo bato bako tomboka balingi Malonda te. Ozo senga ngana sala ngona kosala yango te. O tindelinga eloko moko kaka modèle wana. Mais pona nini osombi? Pona nini otindi yango? Et sur base biloko mususu bombi yango pona nini? C'est la réponse ya Félix Antoine Tshisekedi par rapport à dossier ya Ronsard Malonda. Voilà pourquoi je disais que bande ko mususu bako prétendre ko zala bato ala muka. Ezaka ba infiltrer ba ya ko pesa FCC ba beki. Quand tous les leaders, Moïse Katumbi Tchap, Jean-Pierre Bemba, Gombo, Martin Fayoulou Madidi, va remercier tous les peuples congolais pour la marche contre Ronsard et Loi Minako. Moutou abimi wanake, te tokendaki ko sala marche pour na kolakisa popularité ya Fayoulou. Moutou alobite, tokendaki parce que dit ya Félix bande konangai. Bande konanga. Tokotambola na politique à modèle one. Matu vie et les kakate. Et ce genre, je vous dis, awa et belé babima ba communicateur à la muka. Toye baba angote. Il passe tana bangoka kana ba média, surtout ba yeba na poto ba benga kabang. Ake awa. Mais quand vous constatez la démarche de la personne, c'est un égoïste. L'FCC est en décadence. Ba province union ba gouverneur na bago bazana ba problème. Awa na niveau national bako banga bako kanga bango. Mais bino bozakuna bozi manduki boche awa. Bozi manduki boche awa. Et vous vous attaquez à vos frères pour rien. Vous êtes des rebelles lokola ba ngomino. Bino boza ba bomi lokola ba oba bomina itombo lobby. Parce que vous faites passer des hérésies na mito abatu. Et mutozo mona yo anoko tambola. Azo sala musalani botuna yi. Qu'est-ce qu'il fait encore comme travail? Azu combat et comme boule na yi, job na yi. Asala kamusala nini? Il est dans tous les médias comme il faut repousser écoute. Et ça pona bolingo ya Congo na zolek. C'est fort et ça pona bolingo ya Congo ta. Muibi. C'est comme ça babeta à kaka côté. Parmi eux, il y en a qui se sont Maman Eva Lobanine. Aloba ke nyoka ata soki aleki mulai amiso akate. Awa nyoka komi komiswa. Boete olobaki Maman Eva. Na biso baloba nyoka taza molai akoki komiswa te. Mais nyoka komi komiswa yemo. Voilà. Mais tant que je moni mutu alobi ami benji alamuka. Alobi az approche ya Fayoulou. Mais abandi ko finga Katumbi. Alinyate. Et puis afinga ba tupende ngwana ko. Ba wo ba forma ye mais azolo ba na style ya mutu ya finga. Photocopie. Ko imiter na ba geste. Lelo yembela Fayoulou. Lobi akofinga Fayoulou abandi ko yembela batu ya modèle one. Maintenant, maman Eva lobi ke nyoka miso akate. Quand quelqu'un qui se passe pour un communicateur, il y a la Mouka, mais il s'attaque à Katumbi, des fois il s'attaque à Bemba, bah misui, la Mouka est misui, en gros, quand tu es misuité. Quelque part là, tous à la kabatu. On n'a pas besoin de ça. Bisoto yebi passe yanini. Dès que bazu moutou, bazu ndika simamouke. Bah comment on a été? Ce sont des gens qui sont venus comme ça. Allez, asali kama émission na ye abimi vedette kuna na poto. Na lobaka na bato poto boya awa. Boko mona ba vedette na bino awa. Batambola ka butu boye en clandestinité. Bango ce qui événement eye ba yewan. Na loba na bino moko na bango tellement. Ba boy ko tika maike muke ba ko senga juste akosenga biso $4,000. Muyibi. Akotambola ka na banda ku ya batu kaka modèle one. Muyibi. Et c'est la génération que nous avons besoin.
Et ce sont les politiciens que nous avons besoin. Bah, on va encourager Bango, qui se ressemble et s'assemble. Tozo Boyata. Qui se ressemble et s'assemble. Au moment où nous étions place, et là, les laka, de côté, quoi est laka. Yoza Moutoua la Mouka, Obaniko fin. Ah, bah, ça les communiquer. Bah, ça les ensemble était. Martin Fayoul, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi. Mais yo télémio ana olingo sala so gine bato apoto beba. En tout cas, Zambe na makambo. Ngana ebité, na le kana makambo susu. Na lobela makambo ya état d'urgence. Balingi to lever état d'urgence. Lobby Jean-Pierre Liaou, mon collègue député, Wazalaka directeur de cabinet à Yaminakou. Azaïli Abumba, si je ne m'abuse pas. Quelqu'un déposé proposition de loi mettant fin à l'état d'urgence. N'habitez si c'est quelle procédure législative, n'habitez si c'est quelle procédure constitutionnelle qui consacre la proposition de loi mettant fin à l'état d'urgence. N'habitez peut-être n'attendra qu'il y ait une place où on a que l'état d'urgence doit se terminer par une loi. Tokota là, on va faire les débats, tous les députés. Mais le gouvernement a dit que collègue Mbangu, parce que le président n'a pas de lobby, te proroger pour la dernière fois. Mais je vais analyser le gouvernement. Bande Konanga. To ici pendant que le monde, si ça ne dépendait que de moi, il fallait assouplir les mesures. Qu'on levait état d'urgence, to cause à la premier pays. Conséquence, nango bambo ke belé bakobana koyamba bisoté. Parce que nous traitons les cas de la pandémie avec légèreté. Il y a un modèle pendant que ça secoue le monde. Tant que les gens entrer dans le pays, parce que chacun regarde comment chaque pays est en train de gérer. Il fallait assouplir. Ok, tu levé état d'urgence, vieux zone normal. Bande Konanga, n'a habité. Gouverneur à Californie aux États-Unis, à Salakimo Aliboma Anati, à lever news, pour le moment, va renforcer comme il est sous ma casse. Et aux hommes, on a monté télématique. L'état d'urgence, il faut pas militaire, batambolaka, n'a pas policier. Il ne comprend pas. Il faut comprendre. Pourquoi les militaires, pourquoi les policiers doivent marcher? Bah militaire, bah policier, Nicolonionso, batambolaka pour assurer ordre public. C'est leur mission régalienne. Et cette mission, et ça les makami coloniaux, comme il y a l'état d'urgence, comment les gens doivent se comporter? C'est là que je leur ai dit dans le Parlement, lors de mon intervention. Merci, honorable Eliezer Tamboué. Honorable Eliezer pour AMK. Oui, c'est un par groupe parlementaire, hein? Honorable Nzekouye se prépare. Honorable Présidente de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, j'aime la sagesse avec laquelle nous abordons nos débats, sans se contredire en réalité, mais des fois nous nous chamaillons. Depuis que j'ai entendu quelques interventions, je pense que nous avons peut-être un même objectif, mais que nous exprimons différemment. Honorables députés, chers collègues, je pense que le document qui nous saisit est la personne habilitée à saisir le Parlement, c'est le président de la République. Et ce document, le président de la République, se conformant à l'article 144 de la Constitution, à son point premier, il dit ceci: la situation actuelle de l'épidémie de Covid-19 dans notre pays montre que le virus n'est pas encore sous contrôle et qu'il serait ardeux de mettre fin dans ces conditions à l'état d'urgence sanitaire proclamé. Honorables députés, chers collègues, nous demandons bien sûr la levée de l'état d'urgence. Ici, il y a lieu
de faire la différence parce qu'il y a une confusion. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas à confondre le confinement et l'état d'urgence, chers collègues. Ce sont deux choses différentes. Le confinement c'est une méthode qu'on applique pendant le temps d'urgence. Parce que quand notre peuple nous dit que Toboï confinement n'est pas synonyme de Toboï état d'urgence, mais pourquoi nous portons les masques? Voilà. Oui. Honorables députés, chers collègues, ceux qui gouvernent sont là avec nous. Ceux qui vont nous donner l'état de la situation sont là avec nous. C'est notre émanation, chers collègues. Mais tel que nous nous présentons aujourd'hui, nous allons décider, parce que moi je me soumettrai à votre sagesse, à votre intelligence. Quelqu'un d'entre nous l'a dit, l'urgence est d'interpeller le ministre. Alors que mettre fin à l'état d'urgence, c'est clôturer automatiquement la session. Où est-ce que nous allons l'interpeller? N'allons-nous pas, chers collègues, abandonner cette population ici? N'allons-nous pas, chers collègues, donner la possibilité à tous ceux qui gèrent mal la République pendant cette période de la grande pandémie de se donner à tout faire? J'estime ceci, chers collègues, qu'il y a tout intérêt de ne pas vouloir une chose et son contraire. Parce que l'état d'urgence, je ne sais pas quel pays, même le pays le plus développé que nous, qui a déjà levé l'état d'urgence. Parce que nous mettons dans la tête des citoyens que non, l'état d'urgence est à confondre avec le confinement, alors que ce sont deux choses différentes. Même à Kinshasa n'a été confiné, l'unique, la commune de la Gombe qui a été confinée. Alors, nous donnons les exemples que nous donnons. J'ai entendu qu'il y a des véhicules qui circulent, il y a des policiers, des militaires. Les policiers et les militaires circulent pendant le confinement pour voir ceux qui ne respectent pas. Et aujourd'hui, dans les pays développés tels que vous parlez, vous allez en France, vous allez en Belgique, vous sortez sur un endroit public, sans masque, vous avez un ticket, et ça s'est fait. Donc l'état d'urgence continue là-bas. Honorables députés et chers collègues, je suis en train de me poser encore une fois de plus une question. Pourquoi on a décrété l'état d'urgence? Dis-moi que nous puissions réunir le courage de dire à notre peuple que la pandémie n'était qu'une escroquerie politique. Si tel n'est pas le cas, quel est l'objectif que nous avons atteint par rapport à cet état d'urgence-là? Voici ce que dit la constitution de notre pays. Je suis à l'article 85. L'article 85. Lorsque des circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national, ou qu'elles provoquent l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, le président de la République proclame l'état d'urgence ou l'état de siège. Après concertation, tout ce que vous voulez. Mais je pose la question, est-ce qu'il y a encore menace, oui ou non? S'il n'y a pas menace, nous allons nous assumer. Mais voilà ce que nous disons. S'il y a menace et que nous le faisons parce que nous voulons régler des comptes politiques, nous allons aussi nous assumer. Parce que, chers collègues, il s'agit de la pandémie mortelle. Du moins que vous ne me croyez pas. Aujourd'hui, s'il y a quelques-uns de nos collègues qui nous suivent par vidéoconférence, alors... Honorable Eliezer, veuillez atterrir, s'il vous plaît. Oui. Excusez. Honorable député, chers collègues, madame me demande d'atterrir. Je vais atterrir, madame. Honorable député, chers collègues, pendant le moment que nous parlons ici, on lève la mesure. Nous n'avons jusque-là que 14 provinces qui sont touchées. Donc, du coup, nous déclarons que les 12 autres qui ne sont pas encore touchés, nous pouvons les contaminer tels que nous voulons. Parce que si nous clôturons la session, nous devons aller en vacances parlementaires. En allant en vacances parlementaires, quelles sont les mesures que nous aurons, nous, là? Ou en cas de problème, comment allons-nous interpeller l'un de nôtres ou un membre du gouvernement? Nous risquerons, chers collègues, de jouer dans l'émotion, de jouer dans les sentiments. S'il vous plaît, et exposer notre population. Honorable Eliezer, vous avez pris le temps pour 3 intervenants. Hein? Voilà, honorable Nzekouye. Nathalie, ici, en confusion. Pas intellectuel, basawana, batata mobimba. On confond le confinement à l'état d'urgence.
L'état d'urgence, c'est la période pendant laquelle certaines libertés des personnes, des individus sont violées, compte tenu à danger, ton menace ses alliés. Est-ce que menace ses alliés, car ton menace ses athées? Ton longoli menace. Et ton ligné, ton aventure. Avec quelle expérience, ton zanango na Covid-19? Avec quels moyens? Parce qu'un bon cannabis, ton lelaka, bon, ils allakate. On va prendre ces risques-là, mais on va nous bloquer partout. Ils sont nés souffrir. Et ça, Félix a souffrir, il va bloquer la gaieté. Mais c'est le peuple, la Chine, là où ça a commencé. Mais quand il ça, après, il faut renforcer les mesures. Il commence même à refouler. Il va répertorier même biloko na bango kolia iko tati. Dans les États-Unis, l'Allemagne, on a déposé proposition de loi mettant fin à l'état d'urgence. C'est quelle disposition constitutionnelle? Moi, je ne connais pas. Nous allons faire les débats. Majoritaire, faire passer en force. Mais si ça ne dépendait que de M. Tambou, il fallait assouplir les mesures. Assouplir les mesures. C'est une forte pandémie. Oui, il y a les habits, tout ce que vous voulez. Mais comme c'est une maladie, il faut assouplir. Pas que la lever d'urgence. Assouplir, on voyager, sous condition ya boy, ainsi de suite. Ko s'adapter. Ceux qui s'adaptent, voilà. Pour que bato bakufanzala te. Tango bazolo ba awake, eza pona économie ekiti. FCC bosi bo matise économie, banda ba bota bino. Bosi bo matise économie. Dollar oyo bozo cha. Et puis nayoka ka soni tango nazo mona mutu a FCC a vito a na Facebook. Banani bazana chaîne de dépenses. Nyonso c'est quelle ya coalition ngoyo Félix alimi ko kata tete. Nana zana chaîne de dépenses, ba négociateur bazwa nyonso ba tikela bi. Tango koloba wana eza so kindengeni. Quand on a qui bon, Tolandaka Vital Kamere, alors a multiplié par 3 les salaires et à Bajan, le président de la République. Bande konanga lobi nazaki na palais de la nation. Na soigné na bango. Ok, kuna obimi, bazalo wana lomba kate. Donc na yena présidence, na yena mbongo pour na koya ko kabela bino. Bino batu ba tripla ba salaire wa. Hein? Toyoki ke ba parce que ça a été dit. Ah tozoka que botushaka ceux qui va combien de millions, ceux qui va combien de millions. Mengana mona ki baleki nanga bazaku na ba Roger, bazaki kuna ba petit nanga. Bazo milela et l'autre côté, ba petit nanga ya eu des pèses bazaku. Bazo milela vie awe l'autre côté. Ba Oumar, tozaki na bango de ke na yeba. Et l'autre ezate vie, tozo souffrir là. Mais quand même, toyoka ki ke ba multiplier par 3. Et tant on a zo bima pona bango, monsieur Tamboye, mbongo nazo luka oyo yake nazo ata muke na sunga. Nasunga oyo ba personne avec handicap te wana fongwa makate na yena présidence parce que to bundela bino na lobi na bango to bundela bino bozo régner awat lupango na kota kango. Je suis allé parce que le DIRCAP m'a invité, je suis allé pour 5 minutes. Donc au kendo longwe na cité OK ce qui ba monio président bimwana non, il n'a pas été invité na manifestation bolinga na pusana dago pusana. Allez na lukimongo ya babola na yeko pesa yo parce que yo salinini bino batu boko renye batu a présidence biso to koma ba paya to zali banda to bundela bino nenge to zali ba victime bamsu ba ko finga biso likolo a Félix wana bamsu ba ko chola biso ainsi de suite. Nous sommes là calmes. Je ne suis pas moyembeli à un individu ngai tambwe, je suis défenseur et prédicateur de l'unité. D'abord il y a ba congolais, deuxièmement défenseur de mon pays. Défendre le pays, c'est d'avoir l'amour vis-à-vis de l'autre. Et ça mutema crampe, mutema mabe oyo zakanango. Mutema mabe lonya mutuana yangote et lonya changer longi. Donc au point tamayo nenge batu bazo se concentrer que tout le kanenge nini akosala bolamu pour que mon cannabis soit avancé. Yo zakuna na sala nenge nini pour que na lokata on abwa kele atambasu. Batu modèle wa. Masolo n'a de pité. C'est ça ma proposition. Bende konanga. Na ligne avant que na kende ko tala ba makamsus ndenge na bisa kibino biso to la mukaka kaka ndengo zo mona. Tala oyo. Aye wana makolonio so ane kenda. Il n'a pas de chaise, il faut koluka. Le plus tôt. Maman oyo, problème ya misu. A comment on a témoigné se débrouiller
même ninga zana koko na yewana ezate il fallait répondre ba o bazana hôpitaux ningo moni Olivier ye tongo wana izapona to mema ye na hôpital toko sala ndenge nini devant ba demande ma côté za penzate mais muke oyo komonana to sungi place toko suka nzambe yemo kwa yebi devant ba makambu nyonso to ezana mutu akanga penza mutema yaza kuna te ye pasi ya mutu etalaka yete siko ngana mitunaka yo soki pasi ya mutu etalaka yote kosambelo kinda kosa nini soki pasi ya mutu etalaka yote politique ozo sala pona nini parce que politique eza ya ba égoïste te politique eza ya ba égoïste te politique eza ya ba léopard te c'est une déviation à concevoir la politique comme ça. Politique est le komoko basala pour que makambo ezala l'ordre mutu na mutu a se retrouver na vie na ye mutu na mutu a santé mais ezana batu o benza ba koma ki lokola condamné à mort ba boti mwana avec handicap soki mwana wana koli c'est kaza elombe bazo sala tout pour akufa parce qu'aza charge oyo aboti mwana wana handicapé ye abimi lokola mutu amasumu koleka batu nyonso yo za musantu parce que bote bana eloko mon côté yango na lobaki na bino mama Elodie oyo asala ba autiste donc okomona que aye aboti bana na ye à prendre conscience lelo akomi koluka ba o ba bomba ka bana ba autiste wana ba bomba ka bango na bandako ba yeba te o asaka na mwana kizengi o atanga ka soyi mais mwana wana ya contre la volonté ce n'est pas parce que baboti na ye baza bato masumu et ye nzambe ne mtu asala ka makamu na ye bobi misabango leboka soki okena ba plateau de professeur batondi si bango ba konzi ebele batondi sa bana na bandako batia bango na ba cave cet enfant là n'a pas droit à avoir la lumière maman Elodie aye bimisa mwana teli bango ba jeune biloko ebele mwana sakana za la lokola bana nyonso et c'est la même chose ces enfants là qui sont avec handicap ils sont abandonnés soki une personne avec un akoli atangi wana combattant moko ko respecter faut na pesa mbote mingi na Nathalie Moussao, cette grande dame. Elle te parle le mot français, elle l'a bien étudié, vous sentir abunda même pour nous quoi. Moussala wana sali test na ya vu tango ba monié baba niko boya ke yete. Et la famille ni tete peut-être sa maman. Oyo penza azwa penza mukumba na ye. Ezaka ke botika même ba no quoi. Botika ye wana ko vivre te. Mais lelo mwana mwasi wana asa pilier ya ndako na ba. C'est Dieu qui connaît la vie d'une personne. Mais yo za kuna te kende ko seka oko seka bien voilà nazo sukisa bande konangai parce que il faut to kende na Olivier na hôpital na kende ko tala pe ba maman moko baza kuna na ma problème et na tala tala bana mususu oyo na yo kama kambu nini salemi mais dossier a Edi Kapende batiki était. Les gens confondent l'amnistie na grâce présidentielle. La grâce présidentielle n'enlève pas le caractère infractionnel et pas moutou. C'est l'amnistie de l'ongola kayango. Et quand il y a la grâce présidentielle, batala kangonga nini mutu avandi, ainsi de suite, ba mona nenga nini accorder liberté et souka kanengwa. Mais na minute oyo Edi Kapende na batiki était. Information sur les réseaux sociaux, ezaya lokuta. Ndenge moko na ya mami ilela mutu moko ala munjika kazwi mami ilela ateye wana azwi croix ateye na habite soki balinga kaka bat yebake batupe balinga ka mami ilela moi je ne sais pas mais j'apprends qu'elle venait de totaliser 50 ans joyeux anniversaire hein mami voilà ezalo kuta mais les gens qui font ça et c'est ce qui fait la buzz et il y a les gens qui aiment ça les fanatiques de ça bazandengwa yango na ko ebisaka bato toko sala ba émission je ne cesse d'insister ya koloba na bato ozana poto za libanda ngai tango na kozala coupable un jour que je me tairai pendant que je vois les dangers menacés s'approcher makambo ya ba mapangu olinyo somba ndeko na ngai tala komela ngai na tindelo numéro OK na orienter yo ba ko vérifier le yo mikanda ba ko tala terrain za ndenge nini ezana histoire nini. Parce que oko kuta, oko bimisa na yo certificat sur un terrain. Mais ceux qui terrain déjà ils ont un problème. Tango bako gagner, bako ya bako buka oko sala AVC. Oko sala attention makama mapangu, bozwa ngo la légèreté. Bokende
ndenge tokoloba awa je ne cesse d'insister mais loko ya kopesa nga kande za nini oye koya onde kwelezere barulenga na kotuna yo tout ce que je disais là donc yo zalaki kuna te ozolanda nanu oke koseka nanu na ba Eliane na ba Mami Chibola na ba mususu banani ba oyo balongolaki babilamba oyo donc oke nanu ko sala biloko wana après ozotinda kambongo tango ozotinda mbongo wana quand on parle de choses sérieuses yo za kuna te ovanda peut-être on azana mikanda nanga oza papier moko boy batindela yo oyebi valeur nango te ezana soubassement te ezalo kola mukanda ya Janine Mabunde pas Félix Siri Ronsa mais suka kokoma lokola oyo Félix a répondre na nani effort nyonso wana esalema ki na Assemblée nationale ekwei nyonso ekwei même marche oyo ko salema ya CFC bon na habité ce que zaka pona Ronsa j'estime que la solution est là. Il fallait stopper total à ceux qui balingi ba avancer pour organiser le comme sous. Mais comme le chef de l'État a répondu à Madame Janine Mabunda, lobi ke loko na yo tindelinga za papier ya pamba. A koti ko ndimate muto za contester ba tension partout. Na Lubumbashi batu kuna moyen te batu bakufi. On a profité comme ça na kama Malonda qui sera responsable? Et tango batu bakufi wotala baluba mususu penenge bazalaka. Bato babomi na Katanga, les 7, les plus de 30 enlevés, les 24 blessés, plus de 24 blessés. Batu tuwan, bangotu, baluba. Ya Kasai, parce que na Katanga pesa na baluba, baluba kati. Batu tuwan baluba, babomi. Mais voilà ce qui se passe. Quand Jean-Marc Kabound, Muluba Moussou a réagi, pour na condamner yango. Nani FC sa zotinda pour ka contredire. Ngoyika sanji Muluba Mususu mbwa aswimbwa ezo lekelanga baluba babomi bango parce que ba revendiquer un droit balingi ba régler bango ba compte un Muluba réagit un autre Muluba le contredit bobunda bino na bino. Je n'ai jamais vu ça chez les Katangais. Oyo pardon nana mona yango te ezana bikolo mususu na comprendre kate botala même temps Tshisekedi azalaki wana bao bazalaki ba ennemi bao ba exploiter na élection en 2011 landaka baluba na baluba bozalaka ndenge nini bao bazali ko bimisa na machechi ba kende ko papa ba nzamanga bao bazotanga okoyoka ka muluba oyo muluba boza model nini yango lobisaka batu ke muluba ko tikalaka kozwa pouvoir na mboko yote. Félix aye kozwa ngo na habité. C'est parce que Nzambe azalaka na makamu na ye. Une tribu qui s'auto-détruit comme ça. Même place au kolo bate. Bande ko na yo bakufi. Kambo yo kopesa nga liboma pardon. Otika nga na kanga. Ya lelo. Masolo na député bande ko nga pesa moninga sourire. Pesa moninga sourire, pas seulement passer par M. Tambo. Nous prêcherons toujours Makambu o etali bolamu ya Congo, ya ba Congolais. Merci na distingué première dame, maman Denise Tshisekedi Chilombo. Lobi akendaki kopesa ba masque na ba enseignant. Kuna pesa ki batu pour que ba se protéger contre la pandémie. Félicitations maman. Bien que pandémie en gros batu bazo contredire. Tant que lever état d'urgence, kaka modèle one, c'est-à-dire la maladie n'a pas existé, la maladie n'existe pas non plus. Voilà. Tous ceux qui sont en Apona Lelo, encore une fois de plus, mes condoléances les plus attristées. Naba Bembe Nyonso, Naba Fuliro Nyonso, Baoba Koufeli, chef Shadrach, Bozo ba condoléances. Les condoléances les plus attristées dans la famille, il y a Martin Kanda, il y a Ngonga Ekoti. Ndeko nangai, tango zana bolamu, tango zana bomo, tango oko telema, tango oko mona muke, pesa moninga sourire. Attention que les Kinanzela, monsieur Tambote, je vous prêcherai ça. Ceux qui ont besoin de faire la politique vraie. La politique vraie. Batu bazo mona ke baza constant. Baza stable. Bon contactez biso. Plus 243 998 311 332. Masolona député. La journée continue. Tomona. Merci.